Bon, et le retour qui précisé à l'ibosseuse ali na FCC IDPS pesa. Na carte FCC, na yugo FCC cacheté. Na carte FCC IDPS pesa. Kabila devrait en principe appartenir au passé. Il va te mettre à l'histoire à Kabila le quoi baka koko et ba jouer à kala ba betara ba équipe à kala ba tika kana ba souvenir à bato. Mais ce qui Kabila zako se maintenir c'est justement parce que Kabila Félix Tshisekedi a ça qui moi ba maladresse. Il a accepté il a accepté deal wana au basignaki. Il de personne dans le mensonge. Ba makas na lukuta. Ba ibisaka bino que monsieur Kabila a été désarmé. Que no ba ki robote là monsieur Kabila ba armé na kingakati tout ça. C'était du mensonge. Kabila résident surveillé. Résident surveillé, c'était du mensonge. Na nina ba mninga o bako futate c'est ça ko fini na passé bako ta la paix gestion à papa na nenga zaka ministre et tout bako ta bako ta la paix gestion à Kabila nyoso wana bako ta la paix gestion à Kaya nani oh nani Kalev ndenga pesa ka Félix Tshisekedi na ba tout ba passeport il y a des services alors que va travailler pour le corps c'est-à-dire na passé wana musantu azate. Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balanda émission Tolobela Mboka Congo la pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino na susi kaka pambate awa ndezali sikoyo to conscientisaka sikoyo to analysaka sikoyo ya veille patriotique yango lelo vraiment na kitaki lisusu penza na susi ya kopesa bino biloko ya kitoko na yepa papa Alebolotua ongala beka honorable moto na mayele po te to sombiti na makanisa la biso to bimisa nini ya motuya ni to kolobela bilo mokolo lelo to kolobela voyage ya Hippolyte Kanambele Joseph Kabila o ezala ki empêcher o boka ki ba kyungu balobi ba Moïse balobi mais enfin akiti na kolwezi pe to kolakisa bilo ba image succès ya kosakala te ba négocier nini yena homologue na ye po article nzela na même nzela o ya boyaki na même nzela na ya kendeli est-ce que maloba tshela mona ezo kokisa mate ya mibale to kolobela ni to kolobela makambo etali informateur bi pa yo ezo kende Bemba Gombo, Moïse Katumbi. Peto ko simba mwa moke makambo ya Moïse Katumbi wa lobi na RFI, biloko oye na oya zako boya na mutu la bango ya union sacrée basala. Peto ko simba ya union sacrée oye komi ko bele la mutu bisekalo solanzela kota union sacrée soko kotite okotikala ekomi lokwa masuwa ya Noah. Kasi yambo penza to kota la mama el kambola biso sengena pesa équipe technique Mombambote. Wana moni bongo Jude comme réalisateur na sima ya caméra mobile. Merci à notre coordonnateur Dako Samondele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci à directeur de recherche stratégique Pape Jay et pourquoi pas Sango Mokonzo Azali pareil à Bemiso Babiso pasteur Didier Lompingana la gloire de l'Éternel mon que Dieu vous bénisse et mon ami de tous les temps Dieu nous soit là où tu es que Dieu vous bénisse qu'il a mes plus c'est 49 pour que le connaisse en peccato bino tout ba maman ya moto mojali. Merci encore une fois la maman Adjawa salam alaikum na ba musulman malanga Anita Babe Foko yo moto maman Célestine Lokale mela lelo tozolo babande ko pardon bozali ebele bande kolanga ya Uvira bande kolanga bobenga kinga na manono bande kolanga bozali tellement ebele bolanda biso na bokebu yambo bucha ba commentaire yambo bucha ba suggestion yambo bo finga boyo kabiso na nini ya moto ya otoko ko binisa pambate soki atorope na yebeseka mususu te oyo bakolo bala bino bosolo pambate loboko la biso zalika ko ba vérité mbote mona mbote mama la ngai mbote na balandi en tout cas merci une fois de plus pour l'opportunité au beau Pessibiso et je crois que ils allaient ngonga malamu pour na kolinga ko kabula makanisi na biso na matali Congo pour tolanda ki ba réaction à ba émission de ça qui liboso on a quoi apprécier et puis merci na batunyo tout baza ko soutenir combat merci papa les bonne santé oui nzamba zo sala ngolu ntoto za malamu bien que mboka nde ils a vraiment ya kokufa hein le valeur pour que ça des valeurs républicaines les a sauté de tout comme dans un état anarchique au bamso a bien la république à Gondwana to comme penza na yango ba sala o balingi violation en constitution la population a za ko souffrir il y a aucun projet à développement aucun programme aucune planification cohérente et donc voilà bien que au-delà de ça
Ils allaient des réalités dramatiques, mais ils allaient loin d'être une fatalité parce qu'il y a moyen de corriger l'imperfection. Voilà en quelques mots. Papa le mo nyongo nyongo komi ko bima ete bato bakomi ko lukayo liboso ezaki bato ya mabeba ko lukayo po ba intimider mais lelo bakomi ko lukayo na mwa misolo. Papa le to ka bato bakomi ko ya ko luka ale bolojo ali wapi ba pese moi 10 000 moi 5 000 papa le moi ko banga pe komi na peuple likamoni ni ko papa le. Bon, nous avons un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation. Alain Bolodjoa, Abotama, Aouta, Namabelete. Alain Bolodjoa a une histoire. Et Alain Bolodjoa a Ebani, Bato, Baebinga, Baebi. Et l'autre, il est vrai, il est certain. Il n'acceptera jamais la vie dans la corruption. Enseignant Batang Sanga Baebi, Bato Najera Baebi. Bateau na travail na baron baebi ceux qui na vie nanga déjà na démissionné 3 ou 4 fois c'est probable pena boya corruption parce que la corruption ndenge na lobaki na émission asuka to ça kina yo ezali lokola mutaye ko kakola onde ko kakola ala kisao ko za pamba pour ce ko yelinga 5000 ou yelinga 10000 c'est-à-dire que yo somba conscience nanga na 10000 mais chaque fois na kozaka devant yo et puis le mot les affaires les ali kapoto za pressé au moni bandeko ba ndi marabiso o ba soutenir abiso mbongo ba ko tindela yo ba ko soutenir action na ko le capé 10 000 donc ce que vous avez reconnaissant au lingo trahi bangote c'est vrai que ba ko pesa onda ndam ba ko ko so pe 10 000 pour mekana imaginer mutape so 10 000 ba moko na bato ba pesa ko 200 300 500 chaque mois. Moi, j'ai l'avantage il y a cause na bateau ba okwa nanga. Na ko préférer nazanga mbongo nazanga bangote. Parce que sur otali na pesi net exemple, les exemple bien que balingana tanga ba komo na bangote net Freddy Fumwa Kongo. Chaque jour à Benga. Batu bazé belé ba kunde ko belé na ba mikolo na ba leki na ba ninga. Bazali belé ba okwa na espoir. Et puis ngane na zaka na ebite peut-être ce bochenga mabone na ko changer na mona elo amalonge ko mai pas Félix Sekete mutako ko loba ndenga ko loba na mona elo amalonga te et puis tango muta bato bayaka na mona ngolo ka ba ofinganga c'est-à-dire ba mona ngai mutu moko boye na ko tomber je ne suis pas demandeur d'emploi na ko kanga mutema ti mukolo président malonga ko za pouvoir je vais travailler. Et puis na ko travailler na ba ministère nyonso te na ko linga travailler na ba ministère nga ebi musala pona tika marque na tika ba empreinte ba ministère nga linga za développement rural l'agriculture pêche et élevage na ko ça na ministère économie mais ça ba domaine à PME ba ministère nga linga on a tangeli ce qui veut dire que na muto na ba principe yanga et na vie nanga ndenge na tele maka na sedara na ba caprice ba tumso ezata et puis bato bazoko ya na kanyaka ba bana ancien pauvre. Le quoi ba somba ba on ba kasi ba on ba ko somba sans effet maman. Sans effet pambate maloba autre baga ete ce qui Félix a sali malamu na mboka oyo photo kata bible pour nzamba ko bima mutu ya lokuta. Lokola nzamba bima ka mutu ya lokuta te ki mamosi kelevé to kotambola botina 2023. Papa Alain tozolo bela voyage ya Kabila. Toyoka ki kyunga lobia kokende te Félix Mkomatsa ete azoke na Zambie azoke lokosala boye ba Moïse Katumbi mais en fin de compte na aéroport Anjilo bakanga ki pe na moya ke na butute akeka kala moyi ba changer bango moko o akeya landi mo sena bana mais bilili ekolanda biso Kabila kiti ba yambie président akomi pa pesi meeting ba drapeau ya UDPS. Ça chauffe à l'aéroport de Colosie. Hein. Les Raïs Chikaka va atterrir bientôt là. Nous sommes bien à l'aéroport de Colosie. Merci. Ananiambia mpaka nitafuta.
Asante sana kwa kisi mmenipokea. Asante sana tena sana kwa kisi mmenipokea. Leo hatukukuja kufanya meeting. Leo nimekuja tu kuambia jambo, kuambia ninawapenda sana. Nitabakia na nyinyi hapa. Tutaendelea kuonana kwa Kolwezi ambayo si kwenda nafasi nyingine. Asante sana na Mungu awabariki. Asante. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, et le retour qui te précisé à l'iboshe zali na FCC IDPS pesa. Na kata FCC, na yuko FCC kashte. Na kata FCC IDPS pesa. IDPS ya nani? Ya Chibala. Baza même drapeau, même logo, même appellation. Mais on m'a bakisara IDPS Chibala, IDPS Bar Tshisekedi. Mais en réalité, on tout baraka IDPS. C'est comme ils allaient parti moko ils allaient un peu dans désordre, il y a un moment où ça Kabila devrait en principe appartenir au passé. Il y a une histoire à Kabila loko à Bakakoko et bajoro ya kala ba betaka ba équipe à kala batika kana ba souvenir à bato. Mais ce que Kabila a se maintenir c'est justement parce que Kabila Félix Tshisekedi a ça qui moi ba maladresse, il a accepté ya ko accepter deal wana au basinyaki. Parce que Batoumi va lui poser la question, ce qui a fallu l'engagement, non. Ne pensez pas que ce qui a fallu Félix Kabila dans la majorité parlementaire. Le fait seulement qu'il y a des maris à cautionner qui forfaiture électorale, il y a un des salariés que Félix Kabila a la majorité. Et puis le mot on a rappelé, ils allaient que il de personnes dans le mensonge. Bah ma casse dans le kuta. Bah il s'est rabino que Monsieur Kabila a été désarmé. Monsieur Kabila a armé, na Kingakati, tout ça. C'était du mensonge. Kabila résident surveillé. Résident surveillé, c'était du mensonge. Parce que le mot ils allaient que par rapport au fonctionnement à l'État, l'État est géré par des lois, par des normes. La meilleure manière d'arrêter ou de la il faut d'abord boyeba quels sont les droits reconnus à un ancien président. D'abord au niveau de la Constitution et deuxièmement au niveau de la loi portant statut à l'ancien président de la République. Et puis au-delà de ça, par rapport à droit où ils ont reconnu à tout Congolais. Monsieur Kabila n'a pas bénaï. Après ça, bango Constitution, bango bazar kumisalero. Et dans la Constitution, il est sénateur à vie par le fait qu'il est ancien président. Si, c'est conditionnel. Sénateur à vie. Et dans sénateur à vie, pour ce retali article 105, au Komonango, il est sénateur à vie. Et ce que au Kenya n'a pas disposition, il y a une loi wana au babi loi ancien président. Il y a statut à ancien chef de l'État, président de la République. Au Komona ke basala nyonso pour le protéger davantage. Parce que pour que vous traduire M. Félix, M. Kabila en justice, il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat soient réunis en congrès pour vous faire tomber. C'est-à-dire que Monsieur le président, ancien président, est plus protégé que le président en fonction. Parce que l'ancien président, vous pouvez poursuivre, vous avez fait à poser à Kalaté. Vous pouvez poursuivre à l'autre à Saïmabé. Mais dans le même mécanisme, il y a mise en accusation. Ce qui veut dire qu'il est protégé. Mais on va désarmer. Et dans ces conditions-là, on va continuer à ça. Parce que pour la banque,
pona kolinga ko pesa moi valeur na mutu na bango aza ko sala office ya président nde ba créer ce mécanisme ya mensonge ya ko pesa ka ba contre vérité pour que permettre bango ba bimata bato ya malonga. Mais loko ezali vrai, Kabila est encore là. Kabila est très influent. Au-delà influence au biso to mona na otoyebi. Kabila azali na kati ya réseau ya bato yo au Félix qui est considéré comme des partenaires. Kabila azali fruit ya AFDEL. Kabila a toujours été parrainé par Kagame. Kagame est le parrain de Félix Tshisekedi. Kagame azali point focal ya administration ya intérêt ya ba américain en Afrique. Kagame yena premier na gouverneur ambassadeur des États-Unis baza vraiment en collaboration parce que on va défendre ba intérêt ya ba américain. Ce qui veut dire que Félix Tshisekedi loko azali na ba américain, azali na ba centre d'intérêt wana azana Kagame. Loko azana Kagame ana Kabila. Moni balinga ba flouer des peuples ba ko ça peuple. Voyage à Kabila, ceux qui va ça la kake ba pekisiye. Ça allait être en violation de l'article 31 déjà à la Constitution. Ils ont reconnaître que na batu nyonso le droit à kotambola. Et puis qui ça met na mutu, puis qui ça na mutu mususu à tambola. Et puis il y a des articles de la Constitution babi tout sénateur a un droit au tambola Congo mobimba. Non seulement qu'on reconnaît à tout Congolais la liberté, le droit à mouvement, il y a kotambola esika lingi, mais aussi en tant que sénateur a un droit au tambola esika lingi parce qu'il est sénateur. Mais baki ça a vie justement pour na kolobake a ko postila raté ba ko votaka été vie na yemo ba we ko za sénateur. Alors mutu wana dans la liberté d'abord en tant que citoyen, dans la liberté en tant que sénateur ba pekisa ya voyager. Na ebité soki ba pekisa ki peut-être ba ko sarabiso mais to koyeba la vérité car un jour Kabila a voyagé. Abimi pe na ndea quitté ya Nkuku, abimi na aéroport. A mati avion. A quitté pe na aéroport l'état azali. Ba yambi epe atamboli akimi kutna mbangu nde bat ba monaki. Message aza ko lakisa na batu lakina alakisa batu ki il est en forme, alakisa na batu ki batu musu ba ko kolanda ina sima, alakisa na batu ka komi na mboka na ye, boyoki ba message bat balancer. Bref, ba o distraire biso. FCC cache, il a une structure mort à distraction. Pour te se désorienter na ba vrai débat. Le vrai débat au Congo, c'est que Kabila s'est déplacé. Parce qu'en réalité, Kabila place ne bonga dans la prison. Vraiment. Mais le quoi baboya ko kanga epe ba ko kanga ete yango na en liberté. Muto a kolinga se débarrasser na Kabila. Akoya ko kosa biso te ke ba pekisi liberté à mouvement. Pour ceux qui le loka a bolobi que non voilà ton limite tribunal pénal international. Kabila kangami. Pour meilleure manière de combattre Kabila, il a qu'à faire exécuter les rapports mapping. Mais est-ce que Bakosala Lango? Non, Bakosala Lango, parce que la stratégie n'a pas de distraire le peuple. Et puis, il a dit que au niveau international, M. Félix Tshisekedi et M. Kabila va mener une guerre entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Bitumbao est une guerre commerciale, une guerre de puissance entre les deux pôles wana. Est et na États-Unis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous assistons à une guerre d'intérêt, conflit d'intérêt entre les États-Unis et la Chine. C'est comme M. Félix Tshisekedi cherchant à Kolinga ce débat à Longwa, l'influence à Kabila, à Kota en contact avec l'ambassadeur américain ou à Boubakaye que Yaka Bakoyamba yo a commis kuna basali photo Photoshop tout ça tout ça. C'est parce que bazana pour ça les États-Unis soutenir Félix Tshisekedi. États-Unis a posé une conditionnalité. Il faut que ba établir ordre. Ba senga qui est Kabila. Mais pour na kozwa Kabila, Félix Tshisekedi n'a pas assez de force ya concéder Kabila. Parce qu'il a ébiqué, il a eu de ces mots sensibles. Et puis Kagame a ko sala nyonso ko yibisa bango ke batika Kabila parce que yem tala ko faciliter bango atteindre leur objectif. Ce qui veut dire que le deal na bango, il a dit deal e signama ki na ndenge ya Nkuku, batu nyonso ba yebiki il y a un parrain, il y a des témoins. Ils ont passé, va se débarrasser de Kabila. Voilà, Kabila commis et pas à Mouyège, Bayambi, Azaro s'est préparé, mais tu as pas pour se préparer pour attaquer Félix Tshisekedi. Kabila n'a pas besoin, à mon entendement, n'a pas besoin de Katanga pour déstabiliser Félix. Vraiment. Félix Tshisekedi est déjà vulnérable. Félix Tshisekedi a le quoi leak.
a na position moko soko simbie eza mwa makasi faut ato fini mais soko tengiseka muke pa ebukani bozo ngote maramba Barnabé ya koloba o abaki ya kolia mbuma tout ça toza koloba vulnérabilité en termes de système naie tout ça aza vulnérable. Donc voilà, moi personnellement je trouve que les Congolais se distraient dans le débat sur le voyage à Félix Tshisekedi à Kabila parce que ça ne va rien apporter. Ceci n'a pas été tout comme un niveau de la révolution. Parce que ce Tomoni, M. Kabila est ancien président à Liboso à côté de prison, il a bien. Ce peut Tomoni, Félix Tshisekedi est le tout premier président, il a prisonnier puis il a bien. Bitumba biso yango. Bitumba biso ezali kimia na toute étendue de la République démocratique du Congo et rapport mapping ezwesika ba génocidaire wana o baboma bandeko la biso bango nyonso bakangama la boloko makambo la lobaka boki papa la lobi yango te papa Alain toko basiko na likambo ya union sacrée kuna nyungu ezali ko yokama ke mona mboka bemba gombo bakotia informateur bazako bakisela sécurité Moïse Katumbi akoyi kozala premier ministre mais Moïse Katumbi kuna pe na RFI aza koboya pe biloko musu ya Kabila lobi pona ni Kabila azali koboya kofunye na passé likambo wana bango mibale baza koyoka la te maloba na yo na mwa likambo la union sacrée na babemba omona. Bon eloko ezali frère ezali tango basala ka ba union eza na libala eza na nyonso espanda ratio des valeurs au moins mutu so nga ba na mwasi soko bali mwasi pona kitoko esilaka soko bali mwasi pona mbongo esilaka il faut bozala na eloko mo eza ko mettre bino ensemble biloko yo lingaka okuti yango pe pa mwasi biloko yo sepelaka basala yo pozali kokuta yango pa mwasi à partir ya wana nde bolibana na bino ekoomela omona etinga na sali 20 ans ya vie en couple 20 ans année prochaine le 15 mars to ça 21 ans to divorcer to zape likanza ko divorcer te moi bakande yaka pour nini parce que omona ke muto bozana na libala na likwela boza ko se compléter oh na gouvernance to na niveau ya l'état et loko esangisa ba de la vision sur le développement ya onde ko permettre no bosa la programme à partir ya programme boana système de valeurs boyebi ke biso tout obunisa ka kanyaka ya mona basara même ba regroupement na niveau ya ba parti politique au mona par exemple ba écologiste bato baza ko défendre une valeur au mona ba socialiste bato bana ba valeur na ba ba défendre ba libéraux bana ba valeur ba défendre et loko esangisi bango za makanisi ngonga sko za nti bozu ba référentiel ce qui mutato si makanisi wana te bokoye ba déjà so na bino ou pas mais oyo ya union sacrée oyo tout ya Kagame oyo c'est le logo za ipa na bango zani bokondi na kanyaka mbongo mama nazo bisa ezaka mbongo na bokondi c'est-à-dire bato ana posa bakota pe na système bakota na manjoa il suffit seulement de voir bato yo Félix Tshisekedi a sangisi et puis oyo kamakambo yemo kaza ko benga programme o ba cheke ba pisa ki makanisi ba tamaboma ba pisa ki makanisi ba mama nene ba pisa ki makanisi ba mama bitumba tout ça ba sanganaki ba pesa makanisi nda benga un programme parce que bato baoya na boule te ko exécuter programme na mais bazoya pona nini baoya po ba ebiki ya za na signature apesa bango bisika ya kolia bango pe balia po ba préparer 2023 tant que élection ekozala ya sunga bango pe bazwa pe ba député pour que ba survivre politiquement ba okanisa na peuple te ils n'ont aucune vision programme exacté peuple azora bénéfice na ba projet ezali na kati ya programme ezali na kati ya plan de développement ba makanisi wana ata moko te bazana basangani na Félix Tshisekedi na kati ya ba libéraux baza ba socialiste baza ba sataniste baza ba chrétien baza ba athée baza ba miibi baza ba assassin ba tueur bato ba viola baza oso na no tangelo ba liste yo moko mona obi mais mboko ekobonga te mboko ekobonga mesambango yo ka muto lobi ke baza na posa ba nommer informateur. Donc il faut préciser que le rôle des informateurs est de constater s'il y a une majorité parlementaire pour nous permettre de nommer le Premier ministre. Le Premier ministre, c'est ce qu'il a nommé comme un formateur. Il n'aime pas constituer le gouvernement. Bon, ça a déjà distingué entre les deux. Bemba, na CV nae, au comment a chef de guerre. Abunda, Batouba Koufa. Moi, tant que Bobeta Masola 6 millions de morts, Bato Bemba Bouma. Soko zui mbusa nyamwisi na kati ya ba groupe un peu aza
avec RCD KML ye pa konzaka oya ye na kati ya bato bakufa à 6 millions ya ye pe liste neza na kati. Roger Lumbala même chose ozu ba groupe ba maïma ya zui OK susu bato ya Kabila o ya zui na kati kuna pe bato ya Kanyaka baza bato ba gérant mbongo mabe basama mebe baati lukwebo e consort. C'est-à-dire que asangisi siko bato nyonso bino bo combattre pendant 18 ans. Na bato ba bomaka bato pendant la période de transition basangani babenga ngo union sacrée association des malfaiteurs nde ba benga union sacrée siko mama ngai bana makanisi moko te a recruter bato ya mabe ezaka lokwa mutu moko inga tonga ndako azui ba maçon ya mabe ba charpentier ya mabe ba ferrailleur azui kuna ba joueur ya football na mamba construction ya ndako boze ya nini ndako na yo za ndeni ilo ezate makanisa bi ezali bato ba na souci ya kotombola ekolo bato ba maboko pembe parce que tango monsieur Félix Sekedi alinga ça sa justice po babaki pili ya ye alobaka ya la justice état de droit. Parce que yo état de droit premier ministre a cité un rapport mapingo san. Ministre na ya justice a ancien rebelle. Parce que muto ya bomaka famille na ye amonaka ye abeta masola ya justice alors que ya bomaka muto na basambisa ete. Ozu ministre ya économie o akoya ko tsisa makamba économie be nini ala muto ayibaka déjà na économie ye moko amuyibi parce que ce que que le na ba okota pena en profondeur okota na passé muto ka baati devait être en prison vraiment yo da sik baati azwa kanyaka te siko yebsanga Monsanto ya recruter nani Monsanto ni ya recruter ata ba o ya ye moko ba député mingi ya ye bazaki corrompu na ba sénateur. Sans oublier que les députés na batuna mingi ba autour da dossier à 7 000 to lobelaki o pesa ba ba kanyaka pona refaire tomber mabunda parce que bato ngo ya malonga o ya zui et puis ye moko ki malonga ngo bomonela ngo pour monsieur Félix ye moko benga ngo retro commission dépassement ba 1400% ye moko a gérer mboka mabe aza capable à kozwa mbongo ya pays ata mawate ata sonité apesa Jamal mbongo ya Congo ba pundi bale yango lokwa nguba bato asko basangani ba pesa bino union sacrée union oui mais qui sacré yango ya wapi mais mona mboka papa le bolojwa olobi mo likamoko na ba parti politique ndela yiba mo motuna wana na tuna ona na lobi eloko nini lekaka la moto ba politique ya République démocratique du Congo pona nini omona oya zalaki na MLC alongbe akena IDPS alongwe la IDPS akena MLP alongwe la MLP ake na parti eloko nini esala ka bango bongo bon na kati ya bato balongwa ngape na kati mais ba raison ils ko varier omoni ndenge ezawana ezaka lokwa na boyambi na zaki mwa mukena kuti baboti na ngana catholique na bandiko kola na kutani na bato ya fepa konza me malamu batinga sango malamu babi catholique za mabe bangonde baza malamu okomi na kati ya kuna fepa konza malamu omoni mwa désordre moko sepela ina ngote okomi na la borne mutamuki ya kobenga ngondumba molimo te ezali mutaza ko luka isika oyo boyambi na ina makanisi na ekokani afanda kimia parce que to lukaka losambo isika oyo pasteur aza kote pe aza kosala makambo ya aza kote tango tokenda kokota na ba parti politique eloko esedisa abiso liboso zani ya ba statut utangi statut bi bato pena bakanisi ya malamu mais oyebite animateur ya parti makanisi moye za nini okoti omoni ke parti eza kotambola malamu te oza capable ya kolongwa parce que bakotaka na parti te pona ba signer pacte à vie oyo ko zaneti ngai na botama chrétien naza chrétien omoni lokwa na botama chrétien naza chrétien na changer église mais na changer boyambité c'est la même chose au côté na parti politique moza ko mona ba kondi ya parti ba osa makambo yo zo mona intérêt ya peuple te oyo kolongwa mais ba mususu pe bazali ba longwa ka pona kanyaka c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que à côté na parti politique azo lukambongo azui ou ba azuite à quelle place musu pa luka po bato bazaki na Kabila o basaki que Kabila échoué bangwa ba komina Félix parce que ba yebi que Kabila a échoué na signature te lokwa balakisi bango que Kabila esili tozosi ki savia
pour te perdre nous sauter to kende et pas Kabila c'est quoi ba membre ya ba parti au bazaki na bango est-ce que baza obligé à kolanda bango pour baza fidèle pour ngana kotaki na parti to kangi que to soutenir l'ikanicité binosko yosko mokonza parti au décider de manière unilatérale au pays na makanisi mususu est-ce que naza obligé à kolanda yo voyez ce qui veut dire que ba raison ya ba balonga parti eza ebele Yango kanya kate ba raison ezali ebelete ils ont un exemple net aux net Bahati n'acceptera jamais d'être dans l'opposition bolungu la ona mutu na bina kosaka jamais opposition jamais akosaka opposition akozaka na pouvoir mama azaka na Mobutu alongwe akomina Laurent Désiré Kabila azwaki ba avantage mingi te Joseph Kabila ye po bakendaka na Santiti na Santiti bazui bokonzi bakaboli azaki représentant de société civile aye ko créer parti AFDCA ozomona ezali ba leader ya ba association ya ba ONG ba association ya ba tozaki ya ba droit de l'homme ba ninde ba sangisa ba en alliance ba sangisa ba association ba salasko parti politique na parti politique on bazaki na 11 signature ya ba province nyonso et puis bazaki na ba membre musu bazaki ba membre o bazaki ba membre fondateur ou ba cofondateur ya bimisa ngolo kwa yi siko batumi bazaki na kati bamso balongwa ba Jean Colin balongwa bamso balongwa ba monaki ke parti ezo ceci na ezali azaka peme ya bokonzi alongwa na alobaka ke alongwa na FCC malongwa te tile ya biga les membres ya majorité parlementaire aloko a dynamique wana ezako secret akozaka na place ba ko garantie et poste ma besko ezali que ce qui Félix c'est que la PCI o ya zo lukate ako soutenir muto akolongola Félix c'est que po ya za na muto akokoma jamais opposant pour compter na yangote bon papa to bali ko kele malembe la suka to ko linga penza oloba pona Moïse Katumbi ndenga lobi na Félix en tout cas côté la baza ko yoka la te il faut que Félix afuye na passé makambo ya o nyo solikaki ya bambongo na biso Mzee Laurent Désiré Kabila asamba kikuna il faut zonga makambo ya bato baboma biso il faut zonga et puis to kele pa na lomba ko pona nini monsieur Félix Tshisekedi aboya ki kokende na makambo ya oni na Afrique du Sud ezanine bon en tout cas eloko ezavre ezali mutu nyonso ayebi que pour que mboka ezonga normal il faut que basa mboka mabe baza sanctionner monsieur Félix Tshisekedi akosaka bino ka ofine na pasete azaka ne na capacité ko fine te mukolo okoma na pouvoir ya ko fine pour eux moko pa finaka abimisaki dossier abukanga lonzo te bien que baosala ngo avec beaucoup de maladresse baolinga ba responsabiliser mutu pour avoir été le premier ministre à l'époque basaka bukanga lonzo non c'est pas comme ça baofine na passé mais baofine na ba passo eza pour leurs intérêts baofine na pour baofine mais passé ezaka été passé à Kabila passé à Mobutu peza passé à Félix Tshisekedi peza na passé à Mobutu bokomona ke Félix Tshisekedi la kola na ndako à l'état bachaka ngo siège à parti c'est-à-dire que tant qu'on va refinir la passé famille Tshisekedi il faut afuta loyer ya bane nyonso ba fanda na lac ba kofuta pembo na nina enda école nationale d'administration au bazwa on a boulevard ba kofuta pe dossier ya Kimba na nani na bamninga o ba kofuta te c'est ça ko finir la passé ba kota pe gestion ya papa na nenga zaka ministre et tout ba kota ba kota pe gestion ya Kabila nyoso wana ba kota pe gestion ya kaya nani Kalev ndenga pesa ka Félix Tshisekedi na ba tout ba passeport il y a des services alors que va travailler pour le corps c'est-à-dire na passé wana musantu azate bakota pe programme à 100 jours bakota nenga zwaki bokozi passé za kilo OK sur na Moïse Katumbi ndenge ni akoma na mbongo abane koteka nini non mais commerçant oui mais pour mais za te za ka ngape na mona commerçant na oui pour ça no ke na ba millions est-ce que babuloja tu bana mbongo ndenge moko et puis au retard na kati ya passé na ye dossier ya zwaka ya kosoma ba tract na ye wana ba camion na ye ndenge bana koteka kokotaka kozwaka ba matières précieuses ko bimisa ngo en dehors ya pays il payait comment les impôts comment il faisait les déclarations et autres société SNCC ndenge zaka gérer na katanga mbongo ekota combien et bima combien comment ya bana ko ça ba passation ya ba marché maman soki basali ba fouiner na passé tant msuka ngana onde to tika ba te be ba za boloko
Non, à lobby, pour toucher dans été, tout la kimia. Félix c'est qu'il y a un poste à bango sur pour un poste comme le roi Kabila. Mouko a pouvoir, a goza la justice. Pour bâtir dans mutu moko il dépêche à nos bimisa dossier à Moïse Katumbi par rapport à la gestion des affaires facile. Tango ba kangaye. Tango yeba kangaye na dossier à Katanga. Après, a kotangisa mpinjoli aleli. Mama mutu amusanta zate. Biso nde tokofine passé po to na maboko pembe to simba mbongo à l'état te to signa to zo signature moko contre la république te. Biso nde tokoza épargne. Mais batu nyoso ba gera. Na o mona te na Congo mutu moko a gera maboko ne za propre. Na o mona te. Ata kutu ba gestionnaire ba église ba okangam. Bon. Ba te ba okangam. Yango moni ba osala neza ba aventure. Ngelo ko sala nga passe ezani. Ezali que tant que le bela masola Moïse Katumbi mutu tata la rambo. Mais ba mi poser la question ta zo mbongo wapi. Na yoka ki alobi ya zaka na mbongo avant Kabila comme président. Oui, mais nazo exemple. Mutu moko bana oteka babitoyo. Abana ko teka babitoyo akomi na mwa mbongo. Apa azu cop moko ya marché, c'est exemple na habité Moïse Katumbi. Azu aba oteka babito azu mbongo moko bazu marché ya ko fournir ba armes na ba groupes armés. Azu a fournir asobi ba armes akota kache bito ba armes ache bitoyo. Bo fungoli bo moni bito menakati armes. Abandai ko zayamso azu tanga azo bima azu ba biloko moko ba che ba minerais na kati azu biloko moko ba che likolo akoteka libanda. Mutu wana so akomi na mbongo eke basali enquête ba découvrir ateka ba armes. N'est-ce pas que ba okanga pe? Pour na kati ba armes na masaso eboma ba congolais. Na zo bisaba mama mo santu azate. Boko oyo mutu nyonso asa peuple mabe asamba azala condamné. Yango so toze. Mais ba aventure ba on ba sa nza ba aventure. Ce que yeso qui déjà na ba fondamentaux ba oyo kana Félix Sekete. Ce que baza inip na nini. Question de la justice ba na même vision te. Question de la gouvernance ba na même vision te. Question ya nyonso ba na même vision te. Ce que ba sangane li nini. Ba sangane justement parce que ba lobino voilà, nous pouvons construire une majorité. Bokoyoka ka un jour que ba mbongo ekabwana kitango musupe utaki kuna. Uche pana yona kada so keno tera alobi ba mbongo o zo mona bazo pesa mikolo yo ezali yazo financier et puis yende moto asala ki lamuka. O anticiper pe na kolobala biso na Martin Fayulu Madidi peuple aza kotuna azali wapi. Bon, malamuka so ya saki lamuka akokoza na raison mais na ebité ndenge na saki lamuka parce que na yebi qui avait un discours au basamara na espace ya stade de martyrs kuna nde bato babaki il faut bosanga moya lamuka ebima wana peuple na pona ki bango ki basangana basa eloko mo pa bimisa candidat commun siko ye alobi ka salaka lamuka wapi oya populaire to la muka en tant qu'organisation et ça et na la muka en tant qu'organisation na convention na bango baloba te yem tasala c'est ça qui lo ba yokana Félix Sekete abi kombe ute pa na ye likanisi wana euta ke pa soki ya Tshisekedi soki ya nani okuna uta ikanisi nde basangani ya abi ki asala na nde kata musu ininga ba kaza bailleur de fonds nani financier nda pesaka ba mbongo po bango tout baza nourrir ça c'est leur problème, ce n'est pas ça l'essentiel et lo ko musu pe za livre ezali Kulutu Martin Fayulu aza na Kinshasa. Na kama waneni bato baluka koyeba ba information msute bandimaka oeza koloba. Kulutu Martin Fayulu aza na Kinshasa ana Faden House. Aza ko préparer ake Mbandaka le 19. Bon, banaki keto kende. Mais je dois en tout cas sincèrement je dois le dire bien que na inga koloba maramba bato mingi te na ba TV jusque là. Na senti organisation té na sens kinga pe na okende parce que batu mingi ba s'intéressa ki bazaki kutu prêt à financer départ nanga babaki que ceux qui za confirmé ba ko tinda mo eloko osoma mo habillé mo nini ba msu ba pesa ki de ba ban ya ko kende ko tika kuna Mbandaka na ba projet wana eza mbongo ngo eza mais bon nyoso te mais ndambo essentiel eza pe na mo ali benga ya pe musika te ezali tozaki na posa ko to yeba programme pour soki na okende te bandeko bayebi ke na kotinda mbongo ba pesa ba ban mais na ko sala effort ba filmer ba ilanga ba vidéo ba to ba pesa ki mbongo ba mona parce que problème ngeza ni na souci à transparence
bambongo na bango bapesi bamona eloko ezosala po ezala te ke osali mbongo na bango osali rapporte. On va le faire. Mais Kouloutou Martin Fayulu azali. Ceux qui n'ont pas voyagé, tu vas voir. Fort malheureusement, tu traînes à 2 jours. Ceux qui ont raté mercredi, samedi. Or samedi 2 jours il y a aucun. Parce que mbanda ils ont 2 vols mercredi na samedi. Ceux qui ont raté et comme il passe. Aucun peine ibora, ne comptez pas sur moi parce que les bailleurs ne bourrent pas en papa. Donc que l'autre avre ezali que Kouloutou Martin Fayulu azali. Ba tu me suis poser question pour ne azolo baté. Mais ça le bac. Après ça, il y a un plan de sortie de crise. Il y a une crise. Il y a un plan de sortie. Il y a un plan de sortie. Il y a un plan de sortie. Et puis, il y a un que Kouloutou Martin Fayulu n'est pas un dieu. Amoutou. Bo pe ça charge à Congo Mobimba na mutu na été. Boyebi ki makambo etamboleza mabe. Mais bo ça l'effort ya rechanger en côté. Moïse Katumba ndimi kanyaka kei kuna poazo amwa musala mwa ni récupérer ba facture oya futaki. Ba bemba kuna bana posa balongola chapeau liko na ye mwa banzala parti tout ça. Ba mbusa ya mwisi tout bana posa misala et tout. Seul mouto, bon pas seul parce que basé belé, ba papa ngwanda, ba jeune ya ba agi, ba peuple mokondi, ba ninyo sowana ba lamuka, ba ngotu na bana bitumba wana, ce qui veut dire que bitumba ya biso nyonso to sangana, ce qui Martin Fayulu alembi muso akozala et ainsi de suite ti mukoto ko atteindre objectif. Voilà. Bande ko balandi Martin Fayulu azali kozonga mwa sima kotala kasi azali ko kelemo bembo lambanda kane papa la lobi biso lo soto cheki maboko pe chance to lingi papa la kende poto yebi nini yo sala mela biso soki pakete to lokale voisin moye bandeko ya ko pesa misolo to futa vio parce que to lingi to tambola kala biloko ya bongo poto kende ko yeba nini yali ko salama bandeko langa ndenge na ute ko yebisa bino bozala bafana Fayulu te bafana Félix te bafana nite meto zande bafana ya Congo to bundela Congo Fayulu azo sala musana ye wana loba langa ntoko na ntoko alabi mamo se yanga la tambola kila Tshisekedi mais na sala ki Tshisekedi te aujourd'hui Tshisekedi akufi ngala za ko sala yanga soki na sala ki Tshisekedi mais ngapela kufi na ye biso beto sala Martin Fayulu te mais tozali ko tambola na ende lolenge moko donc esika oya keite biso photo kende alors bo soutenir biso on ba ki ce sont des moyens oyo zanga biso ba idée ya kitoko ali mais ba place senge to koma te poani toko kenyako na makolote na ba moyen musu te oyo koyoka kuna lobi na tongo papa la yete osilota bilo bona posala papa la to komi na biso la suka okopesa numéro to lo balikamu ya ba festivité ya mwezo ya bonne année bana ba kolela litengo ba para litengo papa le kasi Félix akotala te misolo ya bimisi penza ebele akileta ko kabola la commune na moko asala ta cantine. Bon, je crois moi en tant que libéral nazarapna d'accord te akukabola Kabola bambongo pesa batu babiloko mais le quoi payer les payer à liboma OK batu bazanga le minimum on peut aider il faut que ça là il faut ya ko aider net ngana bitumo na ngana ça tant ngana que no pesa ba ban na ba tableau na ingende ngana que no fêter cette fois-ci Noël na ba pygmée mais bon le quoi est raté bon est raté pendant le temps pourtant ezana au moni tant tu kende ko fêter na ba soki to ke ko fêter na ba pygmée na bateau baza démunis na ba province et le mot est créer espoir parce que toi on a posé tout buna unité ba pygmée na commune na territoire ingende baza ebelé kolega bankundo mais baza démunis ba na ba moyen te moi tant to nga to pesa ba ban ba école na bango pe zo ba ban to pesi ba talo ba école na bango pe zo ba parce que le cola baza ba congolais ti biso ceux qui ba tangi bien et ko permettre on ba à un certain niveau pygmée aga pygmée ti lelo c'est vrai que bamsou ba ataka moi bilamba mais ba réflexe na bango ki pygmée ça donc tu ezaki na idée wana la fête ya Noël c'est vrai ezali ba fête ba profiter pona osepela mais ceux qui peut ba kongolo ba anango ba kaboli bolingo na bango na bato msou ezala bien biso to le bango eloko moko nul n'a le droit d'être heureux seul ko sepela rato za na esengo yo moko esengo yo koma atina te eloko msou yo zo négliger msou tinika $10 mutu msou na $10 osomba na dépôt abiso bateke ya soso même ya ndambo osomba ta 1/5 ya soso ben ka otie moi musaka système a revimbisaka soupe za ka ebele ngonga sko otie moi fufu po ba msou mona wana ezani ana posaka atila mba ya sika ne veut pas dire ya sika magasin mais ya sika na ndaku na bango akosomba atila mba tombola alati azana esengo alongwe moi complexe yé pas l'attaque moi tout ça tombola mais au moins alati. Si vous pouvez faire ça,
je crois même conscience na moro et aux tranquille. Donc tu as obligé, il y a que ça l'effort que baninga peut baser le minimum. Parce que muto baki a Félix c'est que tant sous moi sinai. Pour Félix c'est que je doute fois azora ta moi tant ko yeba so yeba Congo ba lia ka opa. Pour moi déjà il savait que le pays va bien. Mbo ke tambo ma ayi savait so bo sangisa ba moyen pour te pesa bato. Ngama nandi mate. Na vite so aza mutema na ko kanza ta pasa baninga. Numéro de téléphone est 00243 81 250 28 51. Papa, laisse qu'on voyage, tu écoutes la témoin, basoué, na bon, badoumi, balé, ça tout. Oui, en tout cas, bonne année, na batunyoso. Et je crois que Mboula Ezali et l'équipe Mabé, mais Mboula Ekoye, vous avez mieux. Il faut espérer. Mais espérer avec Félix Tshisekedi. Moi, je suis un malongé exact. Tout ce qui est allongé le plus vite. Bakonza sérieux penda ba yebi makambo mboka ndenge ya sa baza pour que mettre biso dans l'orbite à développement. Voilà. Merci vraiment Nabino Nyonso to lingaki bozwana cadeau ya bonane soki papa Alain accueilli to kozoye peut-être la janvier. Vraiment il lokonga la zoe sabino lobi to espérer te la 2023 to tambola Félix le tengo boy. To miser ba moyen Félix a kende ko va na Brazzaville, ba kende là ba homologue na yeba va na Brazzaville, biso to zongisa Congo et bongo to récupérer na sima. Bande ko imiter mama de papa Alain lobi. Fondation CA du Congo ezali wala pour la bino. Vraiment soki bobengi papa Alain, bobengi biso to sunga ta bana wana e kozala mo esengo. Yo kolia malamu, okolala malamu, okozala malamu, mais famille na ona Kishasa. Bande ko muso bana mutula toté mama bota bana 10 bango so bazala la Kishasa azana no côté mututé bino ba obosunga ka bobenga biso na mamiro na biso boyebi to mekata ko kende ko tikela bango ata mo nzonzo ata mo isoso so babuka ta mokuwa ya mawa nzamba kozanga te ko pambola bino Félix Tshisekedi Hippolyte Kanyambela Joseph Kabila bino tout wana bozoli ya bakalaka ba député boza ne sengo makasite pour surprise ya munene ekoyela bino na mikolo mezali ko ya bye.